Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous avez bien. Bon samedi la famille. Shalom, shalom, bas homme de Dieu, les chantres de l'éternel. Shalom à tout le monde. Yenge, la mande konafisa bundu dia Congo, na église ya PV ya Longo. Boboto Bondeko, la mande konafisa église catholique. Bonjour et bonjour. La mande konafisa témoin de Jéhovah. Mande konafisa Bima. Topesi bino pe losako ekei pa ya ba église ya ememe, losako ekei epa ya bandiko na biso neo apostolique tobosanite bandiko na biso ya ba musulman salam alaikum, toute tendance confondue, boza bienvenue na sous les baobas bandeko. Avant de continuer mission, likez, partagez émission Tolamsa conscience bandeko nanga. Bande konangai na elibino likamoko bozomo na ndenge zo lekawana. Vraiment bande kotokomi toyebi te tozo kende wapi. Mokilo ezo kende wapi. Yesu masi apazo zonga te. Toko suka wapi bande konangai. Tozo luka ba maladie oyo etangami te. Après toko kanga batu bandoki. Tozo sala ba makamoko boy oyo tozo biso moko tozo bebisa santé. Bande konanga. En tout cas, ceux qui ont mon place aux sambela, ils ont même yo mawa, yaya longwa. Parce que batu musoba kenanga na église bande konanga, bazote ya bango kaka mawa, comme si Jésus-Christ a venu mobimba, ezala kaka mawa na mawa. Tiens, Jésus a kende ba feti, Jésus a kine sengo comme ça kende kotala ba Marie na Marthe, Jésus bande ko seka. Mais oya bino église boke kokota ya kolela ka bokomi ba musu bakei ba komi na église mususu nyocha ba combat spirituel bake kokomisa pa ba mama pleureuse ba lela ka même mukonji oya bango ya ba mama pleureuse na kombo aketia ya lela rate ya zoraka bambongo ya bango ba tshaka mabonza ba enveloppe ba yaka kotika ya zo sala ba bebel ya zo bakisa mabele ya zo sala boy azo voyager bande ko yozo lelaka yango yaka kotika ka batu na mukili po lelaka batu mususu bazala ba mateya moko boye bateya ka bango kaka ke tala kaka famille na bino barapelaka yo kaka ba maladie ya famille na bino deko ya bino belaki boye yo po belaki boye sala attention mama abina zaki divorcé yo pe bandeko ezalaka nango pe bongo te. Maman na cause la divorcé, yo posa non marié. Et belé kout bazana ba tata la ba maman na bango gravement marié ti lelo, mais bana ba divorcé. Bande ko bilo koneza ngo kaka nde mukili ezo pesa bela ndenge nzambe mo pa nzamba zana na conseiller te, azana avocat te, ye moko asala makamu na ye ndenga lingi. Zomona msu mama bino azana ye marié, mais asekaka mwasi mobo ya balate. Mwasi na pesa ka ye pasi lisumu salini ekiti na bana ozomona yo poko zana okete ngana za boye bamzo bazaka na leo bakoma minokwe oyo kape azo finga ba deuxième bureau bande ngana mwana mwasi mo bazoba nalingi te ya na ngai te ya na nga kozana basibi balete botika ya na ngai azo chamunoko obomisi libala ya na nga pona nini falotika ya na mwasi na ye nye mais nzoka nde ye moko mwana mwasi wana mwana deuxième bureau de abosa ndeke mama na ya zaka deuxième bureau ke ya botama na ki deuxième bureau mama na ya kutaka pe mwasi na ndako libala et puis akutaka ezate ke mama liboso alongwe ye bena zaki deuxième femme penza bazaka mwasi liboso na mwasi mibale ko bala na ya mama bango après ka ba 4 ans boy mwasi liboso akufi. Mais mon kwazo tchana yo soka yo koza deuxième femme mama siko tolobani a se repentir maman na se non bandi konanga quand même donc to komi ko leka ba situation moko tristesse ezokota mingi siko botala bato bavani na bango bake ko sala eke kwa Jésus soki ba lokoti soki ba naza sikutu ba lokoti yango kaka nandimite ka église onde salisi yango ya ba koma sope ba lukaka jour soki pe chaque jour o azana makasi
ake kuna lelaka na bango kaka ye. Lelaka kaka bandeko na ngai. Donc tango zo lela tension zo mata. Tension ebebisaka barin. Tension ebebisaka makambo ebele na kati ya nzoto. Yo wana ozolela okenda pe osasa examen te soki tension eza na niveau nini soki ndenge nzambe na ngai. Msu mpe bazolia bien te ba vitamine na makasi na nzoto eza te ozoya komilelisaka na ekeko. Jésus aza na ye na ekeko wana te bandeko na nga. Yaya soko oza na makambo ya boye pima. Soko moni okendaka na église moko boye yo ozongaka na mawa bima na église wana. Oyaki na sa mabele awa te mpono olelaka mikolo nyonso. Ya nini yango bandeko? Bandeko ba pasteur. Surtout bandeko ya ngai nalingaka ba prophète. Bandeko bo ngana etala bo examinaka ba prophétie. Ba prophète musu ba pesa ba prophétie boko kaka de oliwae o to moni maladi elinga yela yo o kaka ba prophétie mo neti o da okufa kaka. Ya so po moni prophète abongo abe apesa kata esengote amona kata venir malamu pona yo te kaka liwa ya popula mabele kima. Vie ya mutu eza kate pasi non. La vie eza le haut et le bas. Moko mati, moko kiti, moko komi bien, la vie c'est comme ça. Ezaka loko moi ça zana zemi. Le loi la moki bien, lobi mukongo pasi, lobi nguna likolo bwanu ko boite, la vie c'est comme ça. Les loza jeunes, lobi okomi koko, okomi na maladie ba koko, le lo likolo, le lo liboko. Donc la vie c'est comme ça. Vie ezate ke ozala kaka nesengo te, ozala peka na mawa te, eza bongo. Neti par exemple pasteur Marcelo, tu mande ko moneka nesengo, yena Blanche mais le lope vie ebeti. Blanche akei, pasteur Marcelo komi na mawa, akomi aloba oyo mabe, azongisa boye mabe. Eza pendenge moko to monaki pasteur mususu o to koloba Moïse nani Mike Kalambai. Azalaki abali penye akoti divorce bakomi na makambu bakabwani bazongi mwesengo alongwe kuna akomi na majabulu lilo majabulu esimbisi touche babomi bato abatu ekomi baoluka ba ofuta bango ba 5000 kosala nini yango bandiko 5000 ata kutu na Kongo yango na ebite bon akoke so bata souvenir bake kota ba maluko kuna na suka basombita ba terrain batongo basombita ba terrain kaka pour na souvenir parce que mutu pesa wakufi ba pesa bino indemnisation ba pesa bino te mutu ozonga te so ba pesa bino ta ba 5000 wana bozwa kaka eza pete boboya oya boyi mwana pa kozonga te eloko pesa te bango ba jabul bache ba 5000 ba futa bato bandeko nanga yango boke bana ba église nyonso faut ko examiner église nyonso faut ko tala place ozomona peke nazoke pe église nazozonga pe balakisinga kifona linga bato tango po ozozonga oza na amour ozope na ndako yo olingi bana no makasi olingi pe mobali na yo olingi pe bato donc kende na église oba ote yo charité bazo se ope kokaba yo pozo kabela batu so yo pozo kabela yo pe bazo kabela yo mutu ko souffrir a ozala te mais o ezake bolelaka Jésus Christ apekisaka kolela omona kutu mutu akufi ba marti baleli Jésus okimawa Jésus yemoko palelaki. So Jésus, non, bandeko nanga, je vous dis que Jésus était bon, Jésus azaki mutu moko malamu, so ki akuti bino boleli, yé pas leli na bino. Mais ba pasteur ebele, akuti bino bolela. Yé bon bango pasteur wana cheke kwana. Mso azolela kutu te, afai na ye. Okola kecha. Aleli sarada ka batu kuna na église a combat spirituel. Alela kateto mona pa kecha leli te. Bino bosi bomona vidéo mo bo kecha azolela pa ba mama pleureuse. Ezalate eza normal te mais Jésus tanga mona baninga baolela ba Marie baolela Lazare Jésus ye pas leli na bango comprendre
après alobi akei na bango akeko lamsa Lazare et sengwana pe Jésus partager que on peut na bango ba sepeli bande konanga bosala attention na l'église a boye comment bokozwe ke kwa bato vandi nango so peut otangi na Bible Jésus alobi to comparer na babiloko wana te biso ba msuso to tshaka na biso ba bikeko wana kaka le msu ba to mona ngo lokola art na zwi na ngo lokola art nde to tshaka ba tableau na bandaku ngana zongo lokola art mais j'ai en aucun jour na que le devant tableau à Jésus ou bien ba ibike quoi Jésus na bandi ko invoquer na bandi ko prier na bandi ko lela mais c'est quoi kaka peuple africain na yebite bato yo sobe baza ba congolais sobe baza colonie ni yongo penza Afrique yango to salama ina mabele nini na mabele nini biso to salama tu ba makambo pe buzo bana kati Afrique na comprendre te baninga bazo se développer bazo ke ko luka ba technologie bino bozo lela kana bikeko. Après bolobaka bamboka mseza sous-développé ba mindele mutu donc ke kwana mundele mutasali yango aye ko pesa bino bo bana bino ko lela bande ko nga bandana na poto na mona te mundele apesinge keko obena ke na église ba mindele na kuti bango bazo lela bande ko na kene d'église mobo na décembre zanga na Belgique ba mindele ba invitaka biso fimo bando sambela kuna nasi ibisabino lisolo to koma kuna boy mama to bandi kotea apa balobi o Saint Esprit zokita bo bando mo aka bo bandi koseka ngabi buzuka bo koseka ko non koseka Saint Esprit ya soko sekarate seka kana mindicho kande na o transmettre ko sekande konanga kande zoka la no ziboe banda koseka banda koseka ya esunga kabanda koseka na monika batu ba minde babandi koseka totala ni na nièce nanga tokende nae ya talinga ka pe tala ni bo to bandi koseka koseka na biso peso sila lisute ya ye peso sila te église batu bazotele bato so seka bapandi to kangi babubo koseka ndengwa na bande kunanga maya miso bandi okita biso tango esili koseka kote kuna baosala café bagato ngabi nzambe na ngai to seki to koseka katani so to talani otalika mutu o bandi su koseka zo sila te soki yayo katani otalika mutu so atelo ka peso suri koseka liso ebandi ya na buto leo na yoko kako partenaire bino ka koseka ya seka tango oyo kanga bandaka koseka ke bana ba église obozo mona oyo na ola kisabino bazo lela oyo ke bako chama kolo na yokuna te okoya kozwa ba tension ba makambo ebele et puis okolela kawana pono gagner nini ndeko nanga nzamba lobi tozwaye lokola papa na kati ya ndako yo izwaka papa na yo tango zaki mwana mukebi nengo za lelo pe nenga la za mama boye mwana nanga ya kaka kosenga ngaka kolelaka mama je veux le beignet mama na yo est-ce que ko pesa parce que nzamba lobi tozwaye lokola biso toza ba petit dieu yaka senga papa na kimia fukama ou bien vanda tombola maboko likolo bien lobi papa vraiment na yo na pali na yo mokeli ya sena likolo talanga boye sungangai sala bwena na problème moko en tout cas na meki na kokite parce que nzamba lobi même na se abidon appel abino yo moko mi batela sima nzamba o batelo te musulika moko meki na yo moko tango moni pe komi na suka po nzamba lobi pe ayaka so muta komi na suka omwe pe komi na suka au secours nzambe pa ye alobi mwana nga aluki penza komi na suka tika tana sepelisa ye api o solution yo siko zolela neti ba mama o bochana na ba commentaire bazolela nini boye bisana nga na ba commentaire bazolela nini eloko ni ezolelisa bango eke kwa bato elali nango Yesu Masia pe
asi asekwa bozozongisa su Yesu Masiya na ekeko lokola asekwa te. Yesu asekwa bandeko na nga azaka lisu te, aza na tombo te, aza na ye na tombo te, basi ba akenda nayoka kutu na mama Maria pa asekwa na ye, ye pa kenda na ye, azwa na ye grâce. Mama Maria otondi grâce ya o mokonzi azali na yo baloba nini esakola mai soki ya mama Maria mokonzi azali ya yo aponi yo yambo ya basi banso apesi yo pe mwana na yo Yesu Masiya. Mama Maria mama na biso asi akenda o atika tombo vide. Siko bandeko na nga ale yo lelaka na yo kaka kosambela kolela bamsu na église soka eka bandi kosamba bandi kolela nga sokuti na moni ka muta olela bandeko na nga mona ka mutu anaza na ndoki ako otika te. Pona mtu ano normal boy na kolelela nini yango na kolela nini soki mutu akufi c'est normal le msu mobali ya boy yo période ano kolela pe à la fin kotika na yo kaka. C'est la vie akei elo mo lobite ki place akei ndake kuta na esengo likolo na se eza nango pete tamsu lobi pa bando regretter yo ata mobali ya boyo mama kolela kalela pete kola sa point faible te zala forte obengi ye penza olobi papa oboyinga problème eza te bon nzambe kaka lobanga na sali yo mabe te kende ka isiko zali ka pambwa makaka tozaka na sama bele suko sisi na telefone okati oleli kolela kalela kana miswa batute o koma faible te likamba ondeni et puis koyaka te kolinga tozana ba proche o bayaka kopeso kaka soyi bamoni yo mawe likambo mawa te ata likambo ya makasi ndeni il faut bo se soutenir na force kolela eza arme ba faible o monde azolela à part ça pe ozano pe lem sous solution te sous pe komona obeli no kutu pour rien. Pona même nga na Bible na mona bato ebele bazo ba solution na yoka place bato balela te ata so babanga na leleli nzambe ezate ko lela ya mai na miso ezakaka donc excès de prière lela nzambe na yo elobite ke lela ka mai ya miso ekitaka non eza expression pour dire seulement que prier vraiment avec sincérité. Voilà. Prier avec sincérité, mais pas coller lela. Non. Voilà, bandeko nanga, c'était juste ça. En tout cas, na CP, bandeko, bozala bien. Je suis déjà de retour à Londres. Na ou mais la paix mingité, na ou voyager, na ok, Maroc. Voilà. Donc, on est ensemble. Par après, là, na ozong à Maroc. J'espère que na ozong la ba live. En tout cas, ça fait même 1 mois. Na osa la ba live te, mais on est ensemble pour ba live pe. Et ça la bien. Tozo solo là, bozo kota. Mais bon, là, ike na mona amour na bino. Parce que ça là, vraiment, bandeko, partager pour montrer aux gens que bilo kwa boza ba bêtise. Bon, là, que ça bana na bino ke bana lelo nga so mama na bino na zate. E ko bali mwasi, amemio na makamba boye, kokende te. Ou bien bali mobali amandi kolobako kokende te. Eza idolâtrie, eza lokuta, ça n'a rien à voir na nzambe, eza ko faire souffrir vie na yo pour rien. Tala kata msoza no na vie na yo moyenne, oza na bana na oza na mwanda kuna, oza na mwa musala na yo, oza pe olambi mwa soso na yo mwa nini, après olia na petite, oke kolela ekeko. Est-ce que c'est normal? Même Dieu va te chicoter. Bota la kaba tongo bazolela. Est-ce que bozongo na bango santé bien? Bomona ta mutu moko azana azapenga oh lobi ke oui o aza malamu. Bazaka lokwa bango subaka na pauvreté kaka. Na souffrance kaka. Ça c'est satanique hein. Satan de mutalinga tozana na esengote. C'est Satan qui o mutayiba kabiso bonheur na biso esengo na biso c'est Satan. Partout bazo memozo lela ya sokola maboko no kima. Place nyoso to ba femme pleureuse. Pona ni moi ça que vous la femme pleureuse. Basio bazakina Jésus bo mona place bango bazaki kutu même ba femme pleureuse. Ti babando kende kutu Jésus kutu akufi baso ke kuna force na ba nini na bango na ba parfait na bango baso ke ko babi ba ke ko parfumer Jésus. Boyoka bango na nzela ta bazo yemba ou bien bazo lela et le côté bazo ke na bango kaka bazo kende mutu na mtazo prier na sa motema na ti na ne ba koma ibo bakuti pe Jésus azate.
Jésus kutesi bongo bozo lukanini parmi bozo lukanini bino ba vivant parmi les morts. Atuni bango. Bozo lukani. Hein? Oh. Ngala sine saki binoni. Est-ce que bondoka materne bandoko loba? Na ese bino 3e jour na ko se quoi. Basi wala ba se pe bango la ba ekotala je ba akei ba kibimba. So ezaki basa ba congolaise. Ah, nde balinga bakoya na kolela. Jésus, maman tomoni maman. Jésus la bouquet. Angolo. Oh, merci Seigneur. Merci. Kolela zoba boyo nini? Babite kolele benga liwa. Oh. Sopende kona kufi lela kasite. Lela 24 si 24 sa kopema okoka. Okoka peto komo yoka sunzala. Okoki posa masuba. Okoki posa bui. Oh, bande côté. Non. Arrêtez ces genres des églises comme ça. Donc, ce que Monica ok sika. Même au kotika libala mobala banjo lelisa yo. Kanga bisaka zonga na yo. Yo pe mobala ok ibo moi ça komaka ko leliso bankanae. Kanga bisaka kende. Vie o ezaka mulaite. Tu dois être heureux sur cette terre. Et na paix du temps oyo. Toboite ba circonstance pe yaka. O epesi au moins mawa. Mais ekotisa yo na profondeur ya kolela te. À bon attendeur, salut. Partagez l'émission. Voilà votre maman Leki, la danoise.